bino soki bolobi likamo mokili mobimba bayokia bino nde bokotia kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba. Na kombo na tata mwana pe tata Molimo Santu ngonga ekoki po tobanda mabondeli na biso ya tongo ya lelo de tosengi na motei ya nzembo ya mokolo ya lelo aleka liboso mpo na nzembo asima na korali shiteki mama oyo ya mibongisi aya kofongola libondeli. Chilwa nzambi uka mwana kyame 3 Chilwa nzambi ukansila muki mwana kyame kela mese salu kyangunza ukansila muki mwana kyame kela mese salu kyangunza nzambi.
mukeleka mukeleka tusadila salu kya nzambi enzambimba twafuluka tusadila salu kya nzambi mukeleka mukeleka tusadila salu kya nzambi mukeleka enzambimba mangi twafuluka Tabanel tana maina sasu lina imise lana lolima walachi papa simoki mbangu changa na tana kisana ane papa usamogisa eta makaele ngaelio papa mantangi lolingana atoranga kukoreta kotako kilobino kisana molecho aneto molela mato papa isana aneto na tae sale wetata otolimisa kele samebisa weke kuma inso sala papa onana to molira ma olona pulelo kitona to yako olimisa masimaniso agisa eta makala ako locho papa otolimisa kisana ane papa na kampase niso samboyanya kuselamo kiri papa na ko samayanyi yoto yakele ngabanyama to moya tasama kele nganyama kirani samoya lata ngoti solo tata otolimisa kisana ana otokera kera kesen tata ane kinanya ko mansana rane nani papa na ngekina ona liso tata tokera kisana ana la kesen ana ka papa mama te ya mole mala mo so solo bitono to ha to mato limo to ni sale oni nana ni kuli na papa lata kere tata ate ana ngotele ba mageme kele onyo ya la ko nani tata ni sena no ta sala yewe ko samoliso amana na kisi to chakimalo kilona da mulaeva tata so to na ta sala ulo koyala nake sale ni sonda ta watoli misaki papa simoki mbang na ya komani sasa so na kera kimo oko kumairo oko ya mo so na mino ko limi santata oto kera kisana la kesel oto batera ki kuriyo na na tata o moto batero na la kota na likola la kio samama yani tono tongo kontonya merci papa eke kumata mala mama nani na saso dina ini sera na lolima lachi amen. Na kombo na tata mwana pe tata Molimo Santo tokomi na tango ya kosimba Biblia poto tanga etange lina biso ya liboso ezali na mokanda ya Exode chapitre 20 1 à 17 tokoleka na mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso nde tokosukisa etangeli na biso na mokanda ya Baloma chapitre 1 verset 8 à 13 référence nango ezali na Actes des Apôtres chapitre 16 verset 6 à 10 soko tozwi tobandi kotanga mokanda ya Exode. Na kombo na tata mwana pe tata Molimo Santo. Exode chapitre 21 à 17. Mutu ya mukanda ilobi mibeko zomi. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye. Ngai nazali Yawe, nzambe mosusu te bobele ngai. Kosala ekeko moko te. Ata eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali kofukamela banzambe ya ndenge wana te. Pe kokumisa ngai Yawe nzambe nzambe moko ya zuwa bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu na bakoko na bango kasi bato oyo balingaka ngai mpe batosaka mibeko na ngai nasalaka kotanga kombo na ngai Yawe na makambo ya pamba te. Po ngai Yawe napesaka etumbu na mutu nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya pamba.
kanisa ngai na mokolo ya kopema komisa yango sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya mokolo yango kosala musala moko te ezala yo moko ezala bana na yo ya mibali to ya basi ezala baumbu na yo ezala banyama na yo ezala bapaya oyo baye kovanda epai na yo kati ya mikolo motoba nasalaki likolo na se ebale mpe biloko nyonso oyo ezali na kati bongo na yango wana ngai yawe nabenisa mokolo ya kopema mpe nakomisa yango mokolo ya bosantu po ozala na bomoi molai na mboka oyo ngai yo napesi yo koboma moto te kosala ekobo te koyiba te kokosela moninga makambo te kolula eloko ya moninga te ezala ndako na ye mwasi na ye mosali na ye ya mobali to ya mwasi ezala ngombe to punda na ye ezala ata nini na kombo na tata mwana mpe molimo santo tokei na mibeko 12 ya lingomba na biso mibeko 12 ya lingomba tosaleta pamba te bokonzi nyonso eutaka na tata nzambe linga bato banso ata kutu bayini na yo esengeli olinga bango kaka komela likaya te komela bangi to jamba te komela masanga ya mulangwa te kobina te kotala pe mabina te kosokola bulumbu te kolala pe bulumbu te koswana te kobunda te kosala kisi te pe kokende epai ya nganga kisi te futa paku ya leta kokanga kanda te mpe kobombela moninga na yo kanda te ndima mabe na yo liboso ya baninga kolia ngulu te ezala ngulu ya mboka ngulu ya zamba to ngulu ya mai kolia yango te bamakako nyonso kolia te kolia nyoka te na kombo na tata mwana mpe molimo santo toleki na etangeli na biso na mokanda ya baloma Baloma chapitre 1 verset 8 à 13 mutu ya mokanda elobi boye Polo na bandimi ya Rome bandeko na lisanga ya Yesu Kristo napesi nzambe na ngai merci mingi likolo na bino nyonso po sango ya bundimi na bino ezali kopanzana na mokili mobimba nzambe moko ayebi te maloba na ngai ezali ya solo ye oyo nasalelaka na motema moko na tango nasakolaka sango malamu ya mwana na ye ayebi te nakanisaka bino butu moi tango nyonso nasambelaka nasengaka ye apesanga nzela na ya kotala bino soki alingi pamba te nazali na posa mingi ya kokutana na bino po namemela bino bolamu ya molimo mosantu pe po na kolendisa bino nalingi koloba te ngai na bino tolendisana mpo na bondimi oyo biso nyonso tozali na yango bandeko na ngai nalingi boyeba te mbala mingi nazalaki kokana koya epai na bino kasi ti lelo nane nazwi nzela te nalingi nasala mosala malamu epai na bino ndenge nasalaka epai ya bikolo mosusu na kombo na tata mwana mpe molimo santo amen tobondela olukombo lwa tata lwa mwana lwa punga njambe tata njambe kumi yesu kristu tata simo kimba nkiangani yek merci opoali mpongwena mbendi ngebutumangana chumona hakati dagline mbola unja ikina inku woko dutotu lindwao
bana ba mai bang hol minyi o yemu tu irak lini rao lidero no long bana bani bao irak ndaki rombi do yakar halili kimambenji tolo tota hau habun jambe uhiku numwami hipuna minyi hipati irak mitemi mitu chiye bishisadi le parnya me butube kumusupete ponje mihimao ulokombra tata la mwana la punga njambe na kombo na tata la mwana pe tata Molimo Santu pona baesima tutangi liboso mokanda ya Exode chapitre 20 1 à 17 toyeko tanga mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso so na mokanda ya Baloma chapitre ya liboso kobanda na zomi na misato na mokanda totangi ya liboso ya Exode elakisi kobima soki kobima ezalaki kokota nde ezalaki liboso tata nzambe na Abraham ete liboso na mokili mususu kuna bakosala mibu 400 ans tango elaka ekokaki bana Israel bakotaki buumbu na mokili ya Egypte akotaki bato tukusambu 70 personnes baumeli na Egypte na buumbu basali mibu 430 ans nzambe atindi Moïse po abimisa bango na buumbu na kobima na bango batangi bango babimi 600 000 personnes c'est-à-dire batangi mibali banda bana oyo bakokisi mibu tuku mibale na komata batangi pe bana te Moïse asui bango atamboli na bango na kolanda mokili ya elaka mokili ya Kana komi na ngomba ya Sinai tata nzambe apesi mibeko zomi oyo touti kotanga pamba te lokola ye azali bule esengeli bango pe bazala bule mibeko nde ekobulisa bango bakontinue mobembo ntango bakomi pene ya mboka elaka ya Kanana nzambe ayebisi na Moïse ete pona banongi zomi na mibale bakende kotala mokili yango Moïse asali bongo banongi zomi na mibale batamboli bakei kokende na kozonga basali 40 jours baye na sango nini baye kopesa na Moïse na Aaron na likita mobimba ya Israel bayebisi ete mokili toke kotala ezali kitoko makambo nyonso ezali ndenge nzambe ayebisaki biso eloko ya koluka ezali te kasi bato oyo tokuti kuna bambinga mibali bato milai minene biso tokokoka kobunda na bango te bakosilisa biso sans difficulté biso tomonani liboso na bango lokola mayo ya pamba maloba wana ekitisi kondima ya bana ngwa siliki olbicha bobosani oyo nga nasaleli bino kobanda Egypte na isika boye koma okola bolobi bongo bokokufa bino nyonso 600 000 personnes oyo batanga à part Yoshua na Kalebi bapesaki témoignage ya kitoko bango nde bakokota na mokili ya elaka na bana na bino batata pe bamama bana Israel babimaki 600 000 personnes toyoki ete bake kokota bato mibale pasi wana ezalaki na bayuda lelo ezali kati na biso lelo mibeko epesameli biso malamu tosala keba po ete tokweya lisusu ndenge baninga bakwei te pamba te papa fumalongo papa jangenda kuntima asilaki koyebisa biso ete biso tozali photocopie ya bana Israel donc lokola tozali photocopie ya bana Israel soki tokebi te biso mpe tokokweya ndenge bango bakweyaki tolinga bongo te na mibeko oyo zomi tokobeta sete na mobeko ya mitano oyo ezwami na nzela
ya verset 12 oyo esengi na biso botosi ya baboti po ete mikolo na biso ezala mingi na mokili totosa baboti totosa bakolo nyonso bazali liboso na biso totosa banganga nzambe totosa nzambe na biso po ete tozwa mapamboli tuumela na mokili na mibeko 12 ya lingomba tokobeta sete na mobeko ya liboso oyo elobi ete totosa leta pamba te bokonzi nyonso eutaka epai ya tata nzambe wana ekokamwisa biso te pamba te na 1921 papa Simon Kimbangu alobaki ete moto mwindo akokoma mundele akokoma moto mwindo ezalaki mpona changement ya poso te ezalaki mpona bokonzi oyo bamindele bazalaki nango likolo na biso alingaki ayebisa ete nsima na mikolo biso bayindo tokolata bokonzi oyo bamindele balati bango mpe bamosusu bakozala nsima na biso lelo soki tomoni bokonzi kwei na maboko na biso bayindo biso na mokili na biso ya Congo soki tozwi bakonzi ya leta bato mwindu fo tosepela fo totosa bango parce que bokonzi wana euti epai ya papa tata Simon ye alataki yango deja lokola ekokisami biso ifo totosa yango ifo totosa bokonzi wana tosalela yango ndenge esengeli wana lokumu na ye lokumu na biso bana na ye toleki na mokanda totangi ya baloma chapitre 1 verset 8 à 13 mokanda ya baloma ekomamaki na toma polo nde akomaki mokanda wana na lingomba ya baloma me lingomba ya baloma ezali polo moto atongaki yango te lingomba ya baloma etongamaki na bapaya mpe bayuda oyo bazalaki na mboka loma ntango bakei na mololo ya fete ya pasi na Pentecote na Yerusalem bake kokutana na likambo monene oyo ekweyelaki bantoma ya nkolo Yesu Kristo na elaka apesaki bango ntango nguya ya Molimo Santo ekiteli bantoma misala bango basalaki na miso na bango eseplisaki bango nde ntango bazongi na mboka na bango mpe bake kotonga lingomba ya nkolo Yesu na mboka mokonzi Kaisala mboka Loma ntango Paul ayoki sango wana epesi esengo mingi nde akani kokende kotala bango nde akomelaki bango mokanda ava koma na mokanda na ye ayebisi bango ete nazali koya kotala bino mpo ete bayamba ye ya mibale akabola na bango likabo ya Molimo Santo ya misato amona solo penza bundimi na bango ndenge yango ezali abuka mbuma ya bundimi na bango mokanda yango akomaki yango na mboka Korinto na ndako na Ngayo apesaki yango na mama Selo Foibe ya mboka Nkenkelia ye azalaki na mobembo na ye azalaki kokende mboka Loma yango apesaki mokanda wana batata pe bamama kimbangiste toma Polo azali koyebisa na bango ete posa na ngai ezali nakoma esika bino bozali kasi liboso akende kuna azali kosenga nzela na nkolo Yesu ete apesa nzela akoma na Loma na verset 13 azali koyebisa ti wana nkolo Yesu apesi ye nanu nzela te bamoya telema ezali te soki mpe toke na référence topesi na Actes des Apôtres chapitre 16 verset 6 à 10 kuna Paulo na Silas bakani kokende na mboka Fishi na Galatia Molimo Santo apekisi bango bakei te babongoli makanisi bakende na Asia makomi ezali kolakisa ete Molimo Santo apekisi bango lisusu bakendeki te me Molimo Santo ayi kopesa bango nzela bakende Macedoine wana ezalaki na bayuda lelo ezali na biso bakimbangiste Polo ayebi ke lingomba ezali yangani mpona kende kuna
apesanga nzela polo aponama na nkolo yesu utakala po ete akende ateya mokili mobimba me avant kende il faut asenga nzela nkolo yesu apesa ye nzela lokola nkolo yesu apesi nzela te polo atikala kokende te pamba te ayebi ke nkolo yesu ye moko ayebi makambo ezali liboso malamu apesanga nzela biso na ntango na biso na mokolo mwa lelo tozali na tata molimo santu papa Simon Kimbangu Kiangani azali kotambola na biso azali komema biso lokola ye ayebi makambo nyonso ozo ya liboso programme ya kobongisa mokili eza na ye mikolo eleka alobi na biso apesi biso misala ya botongi nkamba mpona kokokisa bilaka lokola ayebaki ete na 2026 lingomba ekokokisa 105 ans mbula bilaka alobi na biso le 22 mars bopesanga bafongola ya bandako nyonso topesaki te mpona nini eske totambolaki lolenge ya polo soki totambolaka lolenge ya polo kotosa bakonsigne na ye mbele tokokisaki yango na le 22 mars atali lokola mawa na ye epai na biso lelo alobi le 12 octobre bopesanga bafongola batata mpe bamama na bisika nyonso biso tozali kobanda na baselile paroisse secteur territoire province nation toke na international mutu na mutu na kamwa eteni bapesi biso eske tozali kotambola lolenge ya Paul kosenga nzela koyoka maloba na ye alobi nini mpona musala na lingi na sala malgré musala kitoko ya kosala mais nasenga nano permission consigne to respecter consigne na ye wana nde tokozwa elonga mama na likambo na mateye na biso mokolo mwa lelo ezali bobangi bwa nzambe nde ebandeli ya mayele nde ekomema biso na elonga na kombo na tata mwana pe tata molimo santo amen totelema tobondela mukumbu ase ye mwana etata mwanda velela tate todie na mumazulu bika nkumbu wako yazitiswa bika kimfumu kyako kiza bika luzolo lwako lwavangama vatoto bonso pe mumazulu jakweto kwa lumbo kalumbu utovana elumbu eki utuyamudila mfuka zeto bonso beto mpi tuyamudidi batuvidi mfuka kututwalani mupuku munako kasi ututani na mkwambi kadi kwa kimfumu yengolo yenkembo byamvu na mvu mukumbwase ye mwana ye tata mwanda velela amen tusengi nzema Wizeno babo kwa nzambya moyo kembwangi tukulu kansongele 1 2 Wizeno babo kwa nzambya moyo kembwangi tukulu kansongele ye masumu meno pelusisa kembela tukembela bizeno babo kwa nzambya moyo kembwangi tukulu kansongele ye masumu meno pelusisa kembela tukembela kembo se manga muvata diadise kembo jetele mulumbu lwadise kwa banungwanga kolo wa bevi kwanga mvuya kwele mvube kimbelanga ku fina mababo kwa nzambya moyo kembela
tukembela sina mababo kwa nzambia moyo kembela tukembela. Mwanankumbu se mwana tata mwanda velela unke sabala lumbukia makumule mungonde ya sambanu mvua mafunda mole ye makumule ye sambanu tulendi malongi tulongolo kwa tata kumaluta mwana njoko Fabien yani naselo kuna sekteri ya Mapangu territoire ya Ilebo province ya Kasai malongi katukubikidi mukanda miyo katutangidi wanzole wa Mosca pia makumule nzile antezi na tei kumi nsambwadi ututangidi siku kumi ezole medibundi dieto yewele munankanda wa Baloma kapukia ntete nzila ya nana na teye ya 13 yefokole munankanda wa Mavanga mazintumu wa reference Mavanga mazintumu wa kapukia 10 sambanu nzila ya sambanu na teye ya 10 lelo mokolo ya poso mokolo ya tukumi bale pona sanza ya motoba sanza ya juin mubumu nkoto mibale na tukumi bale na motoba samedi le 20 juin 2026 tolandi mate matpesa milibiso na papa Kumaluta mwana njoko Fabien yazali selo diacre kuna na secteur ya Mapangu territoire ya Ilebo province ya Kasai mate ya bonseli biso na mikana mibale atangeli biso mukana mibale ya Moïse mukapo ya tukumi bale nzela ya mugino zomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe asukisi na mukanda ya Baloma mukapo ya liboso nzela ya Mwambe kino zomi na misato pe apesi biso référence na mukanda ya misala ya Bantoma mukapo ya zomi na motoba nzela ya motoba kino ya zomi. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église. Romains chapitre 1 verset 8 à 13 et référence dans Actes des Apôtres chapitre 16 verset 6 à 10. Tokei naba communiqué. Esengami na biso banso tokota na retraite spirituelle toyeba ete milulu na biso ya le 17 juillet 2026 mibelemi na yango moto na moto tobongama pona bikateli na biso ndenge kaka tosalaki mbula oyo eleki $10 ya misala 10,000 francs ya ngombe 2,000 francs ya kwanga pona mutu moko moko topesa ngo na esengo mapambo libalukaka ngo na makasi toleka kopesa mbongo yango epai ya papa Dolo Mathieu na bureau ya Ville Sainte. Direction nationale ya bana banganga nzambe bana bankengi balongi basel pe ba pasteur ezali kosala rappel était mardi pe samedi nyos réunion na biso ya bana banganga nzambe kozalaka sima ya lokumu ya nzambe na biso pe ntinsani ya mazut nde banso tokutanaka na tribune ya moke tribune ya Preski pour 15 minutes. Deuxièmement bikateli ya le 15 novembre epesameli biso déjà ba chef de camp 4 camps ya nkamba bazali kotambola etikali bobele sanza moko tozala mayele. Troisièmement chantier tobosana te misala ezali kuna mingi pe cadeau phare ya 2026 ezali ya 2026
esengami na biso banso topesa mbongo biso nde tokosepelisa nzambe na biso totikala lisusu nsima te boyoki mpe boyei malamu na biso banso signé le président de la ville sainte Jean Mulundu Bernard. Rappel na bana misato luka ya Manianga Grand Kasai tata Molimo Santo asengi na mwana misato nyonso apesa $10 suka le 30 juin 2026 na yango mwana misato tolia nzete ya bololo komisa kombo pona $10 soki opesi $10 reçu ezali ba président ya bakan biso nyonso ontokutanaki déjà mercredi na chantier ya Nkandi ya Bola botos eleki mbeka kotumba signé Mama Basikila Malata présidente nationale lié bisina bana sankuru nyonso mwasi to mobali toyeba ete tokolesa nkamba na suka ya sanza oyo ya juin na yango tosengi na mutu nyonso aya kopesa ekateli na ye 5000 francs congolais 2 kopo ya loso plus kopo moko ya mbika towelela mapamboli na nzela ya bikateli soki otikali ezali faute na yo moko mapamboli balukaka yango na nzela ya bikateli oye malamu na bino banso signé Maman présidente Danga Jeannette Diaconesse. Communiqué pour la bana ya province ya Chopo nantina ya visite ya papa gouverneur ya province ya Choko et pas ya tata Molimo Santo awa nankamba sengami na biso ba ressortissant to bana nyonso ya Chopo espace swahiliphone tukutana lelo samedi le 20 juin sima ya losambo ya Tongo pensinsani ya Mazut pona mwa masolo ya ngonga moke nantina kaka ya bobongisi boyambi ya mopaya monene na biso papa gouverneur ya Chopo oyo azaliko yela biso awa na Yerusalemi mutu moko te azanga signé Maman Bébé Kapita présidente nationale. Direction générale ya commission non permanente ya Grand Équateur nantina ya kobongisa mosala mopesameli biso ezaliko bengisa bambuta banso na liyangani mokolo mwa lelo samedi le 20 juin 2026 na sima ya ntinsani ya Mazut ezali bongo papa président général intérimaire diacre Dominique Angebe pe ba révérend Eye révérend Lokembe Étoile Moaka Sese Mabengo Faustin Litoto Michel Magondo Bruno Bekonda Jean Mombula Joseph Nanga Penza Jacques révérend Lofinda révérend Wei Constant Ezugulu Ambaya Mondonga Papa Mondonga Romain P. Papa Mzé Justin signé diacre Angembe Dominique président général intérimaire ba mama mafola défilé ya biloko tokomaka tango nyonso défilé ya kwanga na pondu yango ekozala dimanche le 5 juillet 2026 ndenge tokosalaka tango nyonso ndenge wana kaka mokolo yango tokende kotika koni na ndako ya mama Lungisa Fatuma mpona kolambela mpe mai be kotoka mai nde mama moko amema bakwanga mibale ya minene oyo akotambola nango na défilé signé Maman pasteur wa Lungisa Fatuma. Nécrologie famille ya Sisa Tata Nzonga Timothée kuvatadia Nzundu wetivana nsangu za lufua za mwana kezi nkumbu ya Lutonadio Augustin wakezi kumwanda mafua simaziama kuna mwanda le samedi 27 juin 2026 tunampe ye mafua ma ntekolo wafuidi kuna Kinshasa lumbu sikiavanwa kumanima nkumbu wa ntekolo kehen wumba kilolo sangu ziveolo kwa tata Matadidi Daniel ye wayimunwa Edouard kufatadia Nzundu.
mboka za longo. Tata Guy Kombozi moyembi na koreki, membre ya scout mpeposali na finance, mwana ya tata Kombozi Likunda Titi ya mboka ya Kusu, pe mama Odia Mbombo Monique ya mboka Ndemba. Ye tata Guy akobalana na mama Miriam Longo ya zali moyembi na dirigeant, membre ya bana misat, mwana ya tata Longo Banda ya mboka Badia, pe mama Yombo Mwaba ya mboka Bakwa Dianga. Ibana bango ezali lelo samedi le 20 juin 2026 à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, na temple ya Mbanza. Ekotamp na papa Selo Diivanga Mamfuana Alphonse. Tokei na kopesa na mbote faki omilenge. Tuyambaki ba recommandation ya bandeko na biso, recommandation ya papa Saile Wawina Georges, yazali sympathisant fonctionnaire yaki elongo na délégation ya 8 personnes baye pour na mariage ya papa Guy Kombozi. Recommandation ya papa Mengi Massa Alphonse, yazali catholique cultivateur auti na azali accompagné na papa ou maman Maleo bauti na Gombe Matadi. Recommandation ya papa Pongo Baveka Jean, pe papa Mwanda Mvula Jordan, bango bazali bandimi ya église ACK bauti na Kinzau Mvwete, pe feuille de route ya papa Malongo Momeka Paul, yazali officier de migration, administrateur, directeur provincial adjoint OPS. Ayaki elongo na mama Molonga naye, mama Konde Nsimba Elizabeth, pe papa Lelo Mbambi Yannick chauffeur. Pisika nyonso besoin bote le matre au pesa bino mbote faki musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule, na kombo ya tata ya mwana pe tata Mulimo Santu. Merci beaucoup kina bidongo fanda to yamba ipi mbangi bande kuna biswa kimbangisi kimbangi ya papa Nlandu Luvamba nu yazali mondimi flûtiste auti na paroisse ya Loma. Papa Nkwakidi Benjamin yazali surveillant auti na paroisse ya Kibumango kuna na Nsele na Kinshasa. Kimbangi ya papa Buntungi Semelungana Lucien yazali mondimi moyembi na Koreki kuna na paroisse ya Paris Saint-Denis na République française. Kimbangi ya maman Biselenge Doris yazali mondimi inspectrice nationale ya MSSK, azali accompagné na 13 personnes bango pe baye pour na mariage ya papa Guy Kombozi. Kimbangi ya papa Louis Nduladio Nyuba Dadi, ye azali musicien ya faki auti na paroisse ya Nzenze kuna na territoire ya Mwanda. Kimbangi ya papa Nsanji Chilenga yazali concierge secrétaire na paroisse ya Matadi Mayo kuna na Monga Fula yaki na délégation ya 10 personnes bango pe baye pour na mariage. Kimbangi ya papa Nkungi Panzu Simon yazali concierge président ya Ujiki na groupement ya Kele Lunzi auti na paroisse Mission kuna na division unique ya Bafleuve et l'on a suite il y a 4 personnes. Kimbangi ya papa Lusu Kula Ntima, concierge, flûtiste, auti na paroisse Yankandu, na fili ya Nkisi. Kimbangi ya papa Nkombo Richard, yazali directeur départemental ya protocole, concierge, kuna na Ngambio la base, na Brazzaville. Kimbangi ya papa
Kambembo Maswa, Yazali, catéchiste, chef de centre agricole Masonga, Kunana Kikwit, Aoutina paroisse Papa Kimbangu, Yazali, volontaire, P. Kimbangi Yasuka, ya Papa Mambweni Konde, Yazali diacre, responsable ya chorale Yelu Selemi, Kunana paroisse Kulukangala, na secteur Bundi, Yazali accompagné na 8 personnes, Bauti donc na Kinza Umvwete, Sikanyon Subuzwa Mibote, le mat kwa Pesabino, Mbote, Faki, musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santu. Merci beaucoup na biloko fanda tusisi bango na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santu poto bengi papa pasteur ya ville sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na tongo ya mokolo mwa lelo samedi 20 juin 2026 maye toyoki tobomba tosalela oyo nyonso bazali koteya biso ezala biso na biso ezala batata na biso to néglige te pamba te kolala kolamuka tozali kokende likambo na likambo ezalaka na ntango na yango tolandaki biso banso réflexion oyo bapesaki biso ya crise kasi crise ya biloko kolia te ya posa ya mai te kasi ya likambo ya tata Nzambe likambo soki ebimi epai ya Nzambe konéglige yango te ata ewumeli ekomonana yango wana tata mama bangiste tomizwila ele ya mbongonga yango nano ekoki te tina bazali kosenga na biso tozala makasi na mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga soirée spirituelle pe babeko tolemba te misala kati na Yelusalemi botongi nkamba petolo na tobokola yebiti na nini ememisaki bana Israel na bowumbu na Egypte biso to evite biloko nyonso wana po ete tokoka kolonga malamu totosa maso oyo bazali kosenga na biso elanga yango oyo esengeli tosala makasi ezala na botongi ezala na tolo na pe tobokola lelo samedi mokolo oyo tobongisaka maye tokosalela mokolo ya yenga ya lobi
Sinsani ya bandeko na biso ba surveillant na la grande chorale des dirigeants biso ba mouvement mosusu tozoko sala nsinsani na biso pembeni bango pe bazowelela biso ba flûtiste biso pe ndenge tobandaki yango mokolo ya yenga kasi mokolo ya yenga bino bandeko ba flûtiste nsinsani ezalaki kitoko mingi te tina wana esengeli partition na partition tobosana te kobongisaki mbelekela mpona nsinsani ya lobi tomatisa kote na biso ezala bandeko ba surveillant pe la grande chorale des dirigeants biso pe tobosana kobongisa bimbelekela te tina wana tolobi boye bapapa chef de camp bakomi lisusu kotandala koregrete mpona nini mokolo ya yenga bakaye etondi lisusu tolobi boye mpona lobi apart kaye ya lingomba ekoki kotambola mpona makambo ya le 8 juillet peut-être kaye mibale ekoki lisusu komonana na circulation kaye ya basurveillant pe kaye ya chorale de dirigeant sika wana toyokana malamu boya embouteillage soki baninga ya sécurité bakangi yo etalise yo moko ndenge touti kolanda yango na après-midi tokozala na mariage biso ba chorale toya kosepelisa baninga pe tozali na ebembe ya mama na biso ya protocole akokunda malelo susi na biso tina 13h programme nyonso esila po ete toya komilengele pe mpona mariage bandeko ya faki tozala ya kobongama po ete tokende kokunda mama na biso tosengi discipline emonana kobanza banda na mwanzo kienga ti tokita kuna na cimetière tomoni ndenge nini cimetière na biso etondi ba place vide ezali lisusu telema te oyo meme biso moko kaka bato esengeli totelema tina nde tosengi boye kaka mutuka oyo ekomema nzoto ya mowei soki mpe bamama bakozala na biso mituka ya bamama koki kokita na se sino biso nyonso mituka ekotikala likolo na bamoto po te toevite embouteillage kuna na se tobosana te bapaya mingi baye mpona programme ya ebembe oyo tina tosengi na biso nyonso tolakisaki mondimi ndenge kaka tofandelaka discipline emonana po ete tosepelisa nzambe na biso nzambe soki azwi rapport ya malamu biso tozwi mapamboli na banza mpona maye oyo tozalaki na yango na mokolo mwa lelo tosilisi bongo okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tozongi na bopesani mbote faki tomibongisa ozora
se ye mwana ye tata mwanda velela tuna kindwali ye sedeto tata mfumo mbanza tata nloengesi suntili dito sisula muye toka muna 1921 kasiswa na telumbukia ulu tata mfumo mbanza voendi yetu mukatu kwa Yerusalemi yesimbili salukiani na kekete bonsu mukasisula wakyo yani inkengili a Yerusalemi ntongesi yenvyengisi yani mpe watambula mbebe mundu tangu sasobuke na mukumage kisano tulombele kwa sidi yetu watutela mana betu bala tokovana kiambote faki Pavana Sedeto Kiambote Mokumbwa se ye mwana tulendele kutofwana tulombele nkunga yesambu kia le 6 avril kwa faki yesedeto sikatofokolela sawa Nzambebe opuluza mumpila mpasi situzungidiri yavuvame
mena muzengo kyame enzilange onzambi tombanga enzambame ompolosa mpilapa sisi tusungidi yavova meno muzengo kyame enzilange onzambi tombanga enzambame semfukamene pasizame yezo undoloke mumambi mamo yemfumo yasikira munzwako yavilila undoloke mumambi mamo yemfumo yasikira munzwako yavilila enzambyame semfukamene pasizame yezo undoloke mumambi mamo yemfumo yasikila munzwako yavilila undoloke mumambi mamo yemfumo yasikila munzwako yavilila. Prions. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, en ce jour d'ici souverain, nous te soumettons nos supplications par ces cantiques. Ô Dieu notre Père, donne-nous de retrouver ta grâce. Tu nous as donné ton Fils en accomplissement de ta parole. Jésus, notre Seigneur, tu as accepté une mort honteuse pour nous sauver. Tu fus crucifié ensemble de malfaiteurs. Les dons créés sur mon cas de toi, mais tu ne les répondis pas un seul mot. Tu fais cela uniquement pour obéir à ton Père, afin que l'homme pécheur retrouve ta grâce. Oui. Tout cela fut accompli pour nous pécheurs. Ta volonté, nous le savons, c'est que nous retrouvions ta grâce ensemble avec des saints dans les cieux. Avant ton action, tu avais promis le Saint-Esprit à tes disciples. Tu leur dis d'aller partout dans le monde entier prêcher ta parole. Tu leur promis la venue du Saint-Esprit qui sera avec eux, mais que le monde ne les connaîtra point. Nous lisons cela dans les Saintes Écritures en ce jour. Nous sommes égarés devant ta face, nous nous sommes détournés de ta voix, nous négligeons de consommer le monde dans les pleurs afin que nous puissions te connaître. Enseigne-nous tes voies. Notre intelligence est une comme celle d'un enfant. Nos péchés sont cause de toutes sortes d'afflictions qui submergent. Mort, maladie, guerre, famine. Nous n'avons d'autre protection que toi, viens de notre secours. Fais-nous triompher ta tâche d'ici-bas, essuie nos larmes. Oh Seigneur, ne tiens pas de nos péchés, car tu as fait que nous méritions le nom de Fils de Dieu. Veuille rétablir la paix dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui avait dit qu'il ne restera pas peur si que nous soyons renversés? Nous constatons que dans le monde, les peuples sont très durs. Veille les choses dans la paix, des ressources amies de ta confiance qui puissent les guider. Devant ta face, Jacques aussi, une mère de Saïmé. Nous te prions d'apporter ta paix dans le monde entier afin que toutes les races vivent dans une attente parfaite. C'est cela l'esprit que nous te présentons au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Kuandiana wena yompasi mona wa ukaririra okuyandaranga kape onzambi zodya tiona oyandaranga mosivana bena omvala Yesu yatoro kansi wavumbola kayo kana vantu vekangwa kansi nzambi kekangwako kari nzambi vaseroka kwayeto vantu amen. Msamu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola ongitata nzambi wase yontwadi ongitata mwanda wavelela
yika kwa masikilanga munaitotuka ya kwa yele mvu se ye mwana tata mwanda wa velela. Amen. Sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct de Kamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Maritime kaka ya papa kimbaniste ndete moni bandekola biso ya MSSK bakola babongami mpona kotombola bendele na ntongo ya sika ya solo mateya oyo tozali koyoka ntango nyonso ezali bilei ya bomoi mpona kobimisa bongo milimo na biso tozala na esengo bamatemba ike ya solo balobi mokolo nini na kokoma Yerusalemu bamonaka bango kaka la bililingi na bafoto me ngai na yo tozwi chance ya komata ngomba ya bule kolongola bolembu toyaka ntango nyonso koyoka mateya mpo milimo na biso ebika yango tozala na esengo tolanda bongo honneur ya papa songia nzila voilà. Vondavana fulu kondoka nikuka mpingi akumamanu lu susumuka kindu lukandama gi mukonda lukunda tilu mpingi anzisusuka tata mbengisi Batata iba mama kiamboto goto awe tukolele
beto mpe tuletezi onkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo tolandi matei na biso na kati na ndako ya nzambe ndenge bauti kote ya biso bile ya bomoi bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba mpe baprograme nyonso lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda mpe kosalela na ntango oyo tozali na bomoi yango ntango oyo fo tosalela tata nzambe kolanda malako na ye lelo oyo tozali komona ete mokili eza na kimia te ndenge tokozala kimia kaka na kati na mabondeli yango tosala makasi na mabondeli tomipesa mpe mingi na mai oyo nzambe na biso alingi koloba ete baza kotinda biso mabondeli misala botongi Yelusalemi kolona mpe kobokola na ntina na Yelusalemi biso moko tozali komona ndenge leta apesi lukumu na mboka Yelusalemi ville sainte totala na principe zone na mibale oyo ya lingomba to mibeko ya lingomba mobeko ya liboso tosa leta bokonzi nyonso ekowutaka epai ya nzambe yango mpe bango leta atiaka tata nzambe liboso yango tososola biso bandimi oyo tata simoki mbango tososola likambo yango e toprendre yango au sérieux solo Yelusalemi ezali kotongama mpe kolanda mibeko ya Yelusalemi oyo ezali mboka ya esanto nani oyo akolinga ete azwa libabe epai ya tata nzambe esika wana tososola koloba ete tozala bana botosi tomipesa mingi na mai oyo tata mokonzi ya bule bapasi mokimba mokiangani azali kotinda biso makasi na mabondele misala botongi kolona mpe kobokola yango tozali korepete ntango nyonso tokozalaka na ntintani batata na bamama na ntina bosombi mazout tokozwaka 15 minutes po ete tolanda mpe baemanso lingomba abongisi tosilisi botongo lelo onkombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. Lukunda ntiru moko Voilà, batata ba mama touti kolanda bongo mongongo ya papa songa nzila na message kitoko ya banko tulibakala lelo tolo na tobokola tokanga makaka na kati ya mibeko bolingo pe bisala ya onde tokoyelaka na Yelusalemi babonde linde kutu kibongo ya mondi mobeko ya liboso totosa bongo leka bokonzi nyonso eutaka na tata nzambe wala tokoti bongo na misala ndenge tosalelaka bongo ntango nyonso Maman, tout est pour la présence.
na tulea ya présence. Présence ba mama. Ba mama. Présence. Les deux gestes respect des consignes et des expressions. Mama oye! Rozali? Namoni mingi bakekotia kolongola manioko na mai kobuka ponduko na dimanche. Banana bakeke malili de kandiba. Batata oye! Rozali? C'est le mari, les actes pour la moyenne comme ici, la chemise. Le nom colonie, ça me dit à nani, ya batata. Wote watano zunguzia batata solo. Upate la minti wewe makambo mingi avuna mtende 15 minutes.
Ukia ukili. Atata oye. Mama oye. Na katikati ya semene huyo tozwaki likambo moko ya bia na base ezalaki mercredi. Mama oye. Mwana moninga. $100, $50. $100, $50. Donc, oyo akoleka force na moninga atuki. Allez, batata, attaquez directement. Biso nyonso tozali bato. Attaquez. Batata oye! 20 000 francs! Batata oye! $50. Voilà. Oye, bien! Ok, bien d'abord. Maman, 5 000 francs!
biso kaka na démarche batata bayelaki mbelekele ya 40 000 tuku bamama bayelaki mbelekele ya 78 000 na 500 kasi oyo ekomi diver bon bamama plus 10 000 ekimbelekela national salanoki batata 10 000 national bandeko na biso na bafleuve balobaka nakuna national bata a chance manka batata 20 000 francs sikoyo c'est la fin qui justifie les moyens emonani nango ete bamama baganye na kimbelekela nancincani batata baganye bamama tobetela batata maboko bamama 5 000 francs bamama mpe babakisi na diver diver lisusu bamama encore 5 000 francs na diver fati tadileloro mpona batata bon bamama bozali bainvite René Denis bainvite rendez-vous lobby pour le grand duel entre la couronne de dirigeants na bandeko basimbeya couronne de dirigeants contre basimbeya
Faki pona tongo ya mokolo molelo tosilisi boye okombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tusamba. Munazola kwa Yese yupo mwana tata mwanda wavelela mfumo tufukamane vutola funda vya matondo yumatondo kwa vile batatu bandongo muna maana malikuwa makutuvangilanga mantangu za onto matuvutudilanga matondo bene lukutubanditi lutulungiji munafuko wa mvimba munazola nkenda senu tuzula kila mtemo wao tutambu dimpeleni tukule mnankano tutanzamba vauka deto nkuta mna mwini wa vimba salikele piga ntungulu kimonegene mukumega ntungulu mantangu za onto mulombela tunena buchutakuna kule luyimisa kadibo biyimini vanga buna busundidi tangu ifueni peta kota na bisaru buna bikuba mane muna tukuna tela mane tuluwa muna kale tuntwadi sumbula evonja bika ubiakana na pilo la isa mesmo bimpumbulu banze luselemi vivu mbanze luselemi kwa kangu na utakota una munanjila yevaika nuvuva mutu naombele tudiatilanga bwabwingi buna makumbi ngeyikaka intanini banze lampeko bana badiatilanga muna mahalo bakufikila nzanza yemiongo sumbula evonja bika ubiakana na pi kwa babu wana tuadisini makumbi bantu kakaberena tubavana antona yezai katurumi kulusonga nzako mawotu mnakunchenta angu bene luzei kansi tuzei bontini mtuasilo kunchenta angu kwa kusaluluanga eko kuzulu sendo katutatambulanga mtatu nkadampemba kote silubanga mula lwingi muna meto bantu mulubanga mulwa ntantu yatitamuleka vundu nzai kondo luluvuvamu menga mabantu batatiamuka munansiza mputu mana mbatayoka kuna bene luzei iye muna Afrika pe luzei ku RDC lusenzo la meso mene kuna est luluvamu kakatutalomba tuzei ve muna nkenda zeno kakatufuti vulu sulwa bika ulasonga nkenda zeno luvamuliza kunchantangu lumugya wontu tulana moko mendo kututanina munazora kwangese mwani tata mwanda wavelela. Amen. Twende ligambote.
C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Inkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant.